Mbote na mino bande ko balandi na ndenge bopesi biso sus confiance mokolo ya lelo pona kolanda bongo émission na bino bolingaka mingi pona mboka oyo et le belaka bino mingi na invité oyo yambaka na materi bongo politique na Congo démocratique ndenge na lakaki bino ba semaine uti koleka ete na kokoba na dossier Mongala oyo zali bongo kopela moto pambate bato masasi ayiko beta bato bazali kolela ba province belé ezali vraiment koningana Mongala nde moto penza ezali pe kopela moto makasi to bandaki yango semaine écoulée lelo surtout zongi na mwana mboka maître Didier Kimbumbu azali bongo moko ya bato ya mayele pe ya bwania ya province ya Mongala azali pe moko ya bayi MLC kasi lelo oyo ya koloba lokola moko ya bana ya Mongala pambata azali na souci ya province na etambola liboso pe vanda na kimia mbote ndeko journaliste Purus moi mikolo leki moke pe mbote la bandeko yo bazolanda biso na sepe lisusu lelo ndenge o invité na plateau pour tomeka koloba makambo ya province ya Mongala bolakaki ba téléspectateurs ya solo que vendredi leki to yambaki bato mususu parce que vous avez empêché makambo pe zaki mingi na o itali Mongala yango boyaki te lelo bo se rattraper boye alors toko sala moi résumé moké na maye o bien bolobaki parce que tout ça kokoba parce que l'actualité par rapport à Mongala peut évoluer olobaki nyoso bolobaki parce que la fois passée vous allaki moi mingi vous allaki misato lelo bazali to zali yomoko bolobaki ke nyoso bandaki tango gouverneur obatiaki ndeko Mbundu tango initiaki moi contrôle moko na entreprise moko chinoise oyo ba exploitera bongo babwa bakataka mabaya na Mongala bango balingaki te basala contrôle et comme moi ba intervention belé ti ndeko Botakile nde ayeko kota makambo yango ke basimba te ti mbongo etamboli tina assemblée provinciale ya Mongala lokola pe ba député provinciaux babandaki kozwa ba émolument na bango te moi libungu pe komaki moi kokauka moke bandimi kozwa moi misolo po ete bakokokwesa gouverneur bongo te eza bongo ndeko suka bakwesi gouverneur VPM wataka mambi matali intérieur andimi yango pe oyo bino lobaki azui acte alors que ezalaki yete mutu akozwa acte ya d'échéance ya gouverneur bongo c'est-à-dire désordre et bandit na makambo ya maîtrise ya la non-gestion, la non-maîtrise de la gestion territoriale. Okay. Hein? Le VPM a été induit en erreur et ces erreurs-là, d'une manière générale, ont persisté. Donc, ndenge lobi ya liboso, entreprise on a chinois et ça à la base ya makambo ebele. Société wana elinga kofuta mbongo te dans l'état la province. Balinga ko sala ba déclaration au ebito na système fiscal na biso et ça système moko déclaratif. C'est-à-dire il faut pas déclarer avant ba no futa. Bango ndenge wana te. Bango ba ko évoluer bazo kata banzete ndenge balingi et ça même ba ONG organisation non gouvernementale kuna ya Mongala bazo décrier le lenge société wana ezokata mabaya ezokata ba essence dans banzete na ndenge ya désordre ezo respecter mibe côté même bazoko bafouer otobengi yango cahier de charges ya peuple autochtone ba ça dit ba communauté locale ba royalty na ba pesa et ba royalty te mais ezana ba mbongo oyo il y a un arrêté qui a été pris par le ministre Nabiso ya environnement babenga yango arrêté ezotala makambo ya charge locale pour la communauté pour le développement la bango pour otongela bango ba kelasi pour otongela bango otobenga ba hôpitaux kubungisa bango nzela donc ba projet il y a intérêt communautaire société wana ezo salate société wana tant gouverneur a zubo konzinaye ameki kolandela bango pour bameka koyoka na ke esunga société na esunga province pour la communauté banzela par rapport à la misolo oyo azaki nango ya ko devoir province
société on a créé des ordres ndeko yo tangi kombwana akoti na katali ya mabina wana ba créer des ordres tina koloba ke société wana aza en ordre na o itali kofuta mpako ya l'état na niveau province or kezaki lokuta nani aza occupé direction et gérera ba recette ya province quoi. Bon, il y a un DG au gouverneur à gouverneur à déjà le bagini déjà le bagini non basali o babenga ngo basala ki ba réunion ba retracer ba recette c'est-à-dire ba impôt na ba taxe ko société de sengeli ko futa batali ba pièce comptable hein o société il fallait brandir pour que na futa exact et tant le contrôle wa salamaki société on a basala qui même pas na un plan d'aménagement forestier visé par le ministre national et environnement. Ce qui est grave. Société on a azala qui même incapable de reproduire statut naie na règlement intérieur et entreprise naie. Ba senga qui on a gouverné batika la communauté. Donc ti na ndenge motion ekoya mais avant motion ndeko yotangi kombo asolola na un conseiller ya gouverneur aloba makambo na kati ya solo landi odi wana alobi que c'est lui yendaza faiseur de roi faiseur de gouverneur ya mungala ako cha misolo na ye alongoli yo pati moto mususu eloko ya kana ki ona yango asali yango pe poto yoko yoka audio mususu oyo bandeko na biso ba députés provinciaux oyo population evotaki epesaki confiance na kati audio wana baza kokabola misolo baza kowelela misolo 2 millions de francs congolais à chacun yango esali te bakoisa gouverneur 2 millions qui valent combien de dollars? $1000 basembi bango na $1000 na bazaki penda na dibumu penda yaki na problème bon ezali lolenge oyo bazo se comporter pesa lolenge ya mabe alors mbeba yeko ya susu na nini na mukanda ya VPM intérieur oyebi ministre ya gouvernement central mukanda oyo l'état to mobeko likonzi epesi ye pifo oyo ya koliko zwa pe bato bandima mobeko pe ndima baloba iyo ezali arrêté. Le ministre pour le poteau prend une décision par arrêté. Mais il y a un texte au télégramme. Nakati wana acte ya déchéance. Il y a vice-gouverneur, na gouverneur. Donc na mongala mezana vice-gouverneur azate, gouverneur bazate. Azu acte ya déchéance na bang. Non. Il y a le principe de parallélisme des formes. Il y a acte. Il y a déchéance. Il y a gouverneur, toi vice-gouverneur, et ça a monté à ça qui m'a collé pour une ordonnance na bango. Donc le chef de l'État. Le parallélisme de compétences et de formes et baby. Et pas il y a VPM. Bah il y a en erreur. Arrêté. Azine texte. Pe na kati kuna talasko désordre na kati mukanda wana. Na kati ya message ya texte oyo. Désordre ndenge nini? Sokozui article 3 ya mobeko likonzi. So na koyiko tanga et le provinces et les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotés de la personnalité juridique et sont gérés par les organes locaux. Et il y a séparation de pouvoir. Mais dans le cas de Mokanda, il y a eu acte de déchéance à la gouverneur, il y a mis balai, andini désignation, il y a madame Clémentine Solé, désignation de Utuapi dans l'Assemblée provinciale. Expliquez Baïmbou. Et ça, les marins, ndenge zaka normal. Ce qui est déchéance, c'est et que ndenge nini mukitani nae a outa wapi bien au ça l'intérêt ma outa. Et ça nous expliquer donc. Na kati ya province, tout ça là, 2 organes politiques. Assemblée provinciale, na exécutif provincial, tout gouvernement provincial, Kamibali.
assemblée provinciale na kati na makambo ya séparation du pouvoir ako kota na kati ya makambo ya gouvernement provincial te ndenge gouvernement provincial eko kota na makambo ya assemblée provinciale te na kayo tali kokamba gestion na yango assemblée azana parole mibale vis-à-vis ya gouvernement provincial vis-à-vis ya pouvoir epesameli ya mibale ya minene ya liboso ko légiférer sur ba mibeko ya mibale contrôler moto za ko yina moto te batu mingi baye ba likambo te nga lelo na ko sa magasin na ngai nazui moto na tie wana po ateka so na ye contrôle il faut na bana ko lia ligne na bana ko gangela non na ko sala contrôle na nga na ndenge ba principe ya contrôle esengi ceux qui na sali contrôle wana kotala ndeko osali malamu ok iyo ndeko koto yo présenter ma faiblesse mais ma faiblesse wana eza majorité okoki ko améliorer en bala ezali bongo ou bien na moni que contrôle wana vraiment osala kati na mbeba pe ezala makambo oyo ekoki kolandisa ma avant même motion pakendeke pe mbala moko na motion te lokola ezaki motion ya nsala yango lomonaki ekembango question orale te question écrite te interpellation te wana babie non lokola soki tozwi mbongo so tobito bandana ba question orale question écrite interpellation epesa biso retard tokoma na motion mais na kati ya motion na bango babanaki reprocher gouverneur nini nakoya wana alors vepe mandimi désignation ya madame Sole comme moto oyo ya koassumer intérim na Mongala okwa gouverneur akoyi na motion mais koyeba ete gouverneur makambo motion na ye le kaka le 18 le 18 décembre le 16 décembre gouverneur a changé qui exécutif na ye donc équipe gouvernementale na ye et na ko changer wana madame Sole azali sur na kati équipe gouvernementale te abandaki occuper poste nini azali ministre ya Jean pe na kotala makambo ya PTN tik balomolaki ye déjà tango makambo ya motion ye baye ko notifier gouverneur ye asa longwaki ministre provincial azaki député te ayebi passe ayebi makambo ya passe ya élection te donc tanga longwe azongi na ye simple mwasi wana omoni biso na Mongala on a tenu compte ya représentativité pour le maintien de l'équilibre politique na mboka tozaka na 3 territoires ya mwasi wana na ndenge ya lokuta o azaka moto ya structure moko oyebi yango El Elion aya bungu tanga komi na kati o a changé a approché gouverneur a comme moto ya MS parti ya gouverneur kuna na kati okenda zaki cheval de Troie ya ndeko oyo tristement célèbre otangi kombwana tanga kombo na pa bakombo mosusu batanga te ngana yo kaka pa bino motombo yaki okaki pa bandeko wana nga atanga ngo te c'est bon ako azaki nde cheval de Troie alors bureau ya assemblée par l'entremise ya président ya assemblée provinciale balobi na VPM okotia nde mama oyo ça sort de quelle logique de droit, quelle logique y a un principe de droit administratif et ça m'a bunga yaminen siko intérimaire ce qui gouverneur à Longwe bazwaka ye modèle c'est là nazoya wana nakoya tout d'abord maman oyo azali sur membre exécutif te bakokaki kotia ete ya mibale assemblée provinciale eza na habilité te baza makoki ya kopesa ye epai ya VPM te po VPM atia ye eza na compétence ya assemblée te mais kuna so otangi na élection bazoli ba bureau alors que bazaki na session ordinaire bakoki ko traiter problème to supposer que ekozala bongo bazaki na session ordinaire bakoki ko traiter yango entre tous les députés. Oui. Mais président de l'Assemblée a salangoté. Il y a mis le bureau. Alors que à ta PV moko ya réunion à bureau
pour nous statuer sur ces cas exactés. Bureau de proposé. Bureau de proposé. Normalement, comme Bazaki dans assemblée, Bazaki dans session ordinaire, il fallait pas présenter au niveau à plénière. Bon, ça il va traiter au niveau à bureau. Il fallait quand même PV à bureau là, membre du bureau, va signer. Au moins des ordres place les allées. Donc assemblée provinciale, comme il y a qui déjà mis solo, va s'immiscer pour bâtir ma garde-fou. Pour ça le monte sous seye, makamuna ayewana, makamuna bango ko nini. Madame Solé. Madame Solé Clémentine. Ok. Yami Sato. Alobi na yekuna a expédié ba faire courante. Mais nazo biso que maman on a lelo. Azo zoka ba mikanda ya ko sanctionner ba suspension. Azo pesa ba même ba suspension indéterminée. Papa. On expliquer bato ba imbo ko ba Rolanda lingala pour les affaires suspension. Te ba faire courante nano. Ba faire courante. C'est-à-dire ozo assumer makambo ezaki wana c'est-à-dire okuti wana ça ozo régler yango okozwa ba initiative ya sikate ya kozwa décision te okoko engager sur province te na ba makambo minene na makambo etali kozwa la mort na banque ba contrat ya minene na ba partenaire bazali ko ya yazo mission na banque ba mission na banque lokola ba empreinte ba crédit te nazo expliquer na cadre ya ba comment expédier ba faire courante. Alors, Mbeba et Bandiwan, na texte, ça, ces documents ici, à quelle valeur juridique? Ça pose un problème. Yami Balé, Aziz Souko Mokanda, une correspondance, qu'est-ce qu'a fait Pem? À combien de Mamawan? Kota l'Issaïe que Yonde Mitoko assume intérim ya gouverneur dans une correspondance. Là où tu connais que le ministre prend une décision par arrêté. Ce qui n'est pas le cas. Alors, gouverneur, comme Azaki invité, à la Kinshasa, pour participer à la conférence des gouverneurs, a tiqué intérim na un membre du gouvernement. Intérim Bazouaka, na kati ya batu oyo, baza, l'équipe gouvernementale. D'une manière générale, ou en principe, Bazouaka, le précédent, Mini Tolobaka Moto a assumé charge du ministère de l'Intérieur. Mais gouverneur, n'a qu'à discrétion, a coupé Kopona, mais bon, on a vice, vice à l'Ongwaka avant. Ah, vice à l'Ongwaka avant. Okay. Donc, intérim, et ça pouvoir discrétionnaire à gouverneur. A Gogaki Kozwa, Moto Oye à Lingi. Mais en principe, il y a la préséance par rapport, il y a un ministère, il y a une valeur, il y a un ministère, Ndenge, Mbokanabiso et Zalaka. Alors, Otobengango, un ministère souverain. Hein, donc, alors, ceux qui kankonde, Alandaki, Mobeko, droit administratif, il fallait avoir une décision, Atala Nabatu, le gouverneur, Atiki Bangonakati à gouvernement, Azwa Moutou Moko a désigné comme intérimaire. Et c'est là, il y a qui résoudre le problème. Mais il y a un intérimaire en dehors de l'équipe gouvernementale. Moto va si balongolaki n'a arrêté. Moto Oyo, assemblée provinciale est désigné. Sans PV, ni plénière. Mbeba, c'est une tricherie. On a induit le VPM en erreur. Gouverneur Ayawa, Bisson Zotolanda qui. Voilà, c'est tout cas, comme son étape, Moussou. Gouverneur Ayawa, à côté requête nae, na cour, à Zozela, hein? Mais à participer à la conférence de gouverneur. À participer à la manifestation, et dans la consultation nationale avec le président, et dans la conférence de gouverneurs du début jusqu'à la fin, qui déclaration collective à la gouverneur pour adhérer à l'union sacrée. D'ailleurs, le gouverneur Nabiso a salaki déclaration à Kokot Samongala na l'union sacrée bien avant même conférence de gouverneurs. Okay. Alors, mais si quoi bon pour moi tout le mécano on attend, tout le monde harmoniser attend. Makambo on se salami des chances c'est salami attend où il y a Kinshasa. Parce que avant il y a Kinshasa
a désigné déjà mutu akosala intérim na ye ezali bongo donc makambo nyonso tu na désignation ya madame Solo eye na nsima ye aza na Kinshasa tokei donc ya sa désignaki moto makambo motion tolobela ngo mwa moke po tunaki motuna wana tant motion ye et quoi na période oyo réunion na niveau ya présidence et ça m'a qui conduit par le président oyo ba pesa qui communiquer par rapport à la mesure barrière. Alors gouverneur comme un représentant il y a président na niveau à province il fallait répercuter les Kambango. Il a pris un arrêté pour la faire véhiculer la mesure barrière one. Pe a commis l'ensemble bino to si sana no makambo ya covid to so ba mesure na sengi na bino bo rapporter hein plénière oyo boya ko yoka ngai pour na koya ko loba bango abiniet pour na koya ko ba par rapport ya motion au banda alors na kati ya motion na ina na kozo ata moko to mibale ba reprocher que a agressaki un député provincial akoya ki amongala député wana autaki mwa kosepela mingi eza nango normal kosepela ne mpe elekaki mingi bongo na kozonga na vitesse likolo ya moto akwei azoki ake na ndako alali na ntongo aye kokonstate ke mwa badega azwaki bango comme bazalaki na comprendre na bango balobi no gouverneur nde moto atindi bato basali mabe kombo nani député bakoma mosusu totanga yango te ye azalaka na problème na gouverneur bango bazalaka na problème na gouverneur bango bainfluenceaka gouverneur mpona kotia baministre provinciaux bakoinfluence gouverneur mpona kotia bachef de secteur bakoinfluence bazotia bandeko na bango bana soko boyi motion gouverneur so boyi likambo motion bango kokana gouverneur ezalaka na makambo te motion gouverneur okomona même anniversaire à mon année gouverneur Tindambo DG à Desermo à mon apasi bako benga le kola mona muke un DG okoka un di yebisa DG wana biso zo mena masanga epai boyo atindi la biso mbongo so atindité à rejoindre contrôle parlementaire au quotidien c'est comme ça na province il faut battre réfléchir pour na koluka ko tia kimia na makambo ba députés provinciaux de fois ba comme ba prince pe bazo exagérer on dit que na assista na une manifestation ba députés provinciaux ba vandi gouverneur aye ba télémi même pas pour na saluer ne fils que bon sens pour la biso kuna bino ndebo yende député au lieu ba assemblée provinciale les alikolo ya gouvernement provincial yonde député aux alikolo ya gouverneur donc assemblée mais député yende motaponai okomi na ngambo ya ba député donc na motion wana balobi ke gouverneur atini ba agressé mais tala likambo bato yo sere ba ba pe mibeko yango tozo senga na ministre national o atali makambo ya parlement na bato ya PNUD na bato ya ministère à plan o basalaka ba formation à relever ba capacité basala musala na ba province mingi ezozala na likolo kuna Grand Équateur basala ngo na province parce que eza na mabunga yo olobi ke ba agressé okeye pa ya l'état to na justice au porter plainte même bala moko okoni ko pointer moto songo lobi do yo nde moto sali kamo est-ce que za kabongo tango memi makam na justice oze la justice c'est ça là mosala naï au lieu de la justice c'est ça mosala ngo bango ba tiango na kata motion comme un point mosusu balobi travaux à 100 jours travaux à 100 jours et banana mois de février sur mars hein gouverneur a bana mosala na mois de juin le 25 yami balé koyeba ndenge mboka fonctionnaka ba travaux à 100 jours et salamaki ba pesa ki misolo pe misolo ndambo na office de route qui est un service déconcentré na province ba pesa ki na province te ba pesa na province te misolo wana gouvernement central a appointé déjà office de route pour l'exécution misala wana ba zimbongo na compte office de route wo gouverneur na bato na ba osala ka suivi ne makambo misolo de kese otali bangote ba zu point wana batina kati
ndeko moya ko lobesa te talana na tangelo donc et là qui motion moko fantaisiste de na uti ko loba parce que ba millions de francs congolais est en bon. Alors oye ko mema biso na ngambo le gouverneur baloba ki makambo na bango passe na bango ne bazo kutana na la province ndeki ba o gérer président oui président alobaki que aboyi makambo ya instabilisation ya ba province pe alobaki que bato nyonso baza lokwa ba tirer de ficelle bakeba bato batiaka mobulu azala Kinshasa azobengaka sinon sala kuna boyo leta kuna finga gouverneur provoquer boyo alobaki na bato wana bakeba bato bazo babumi ngrim kofuta misolo te biso tozali atoko défendre bino bango wana nde oyo tata mokonzi akebisaki bango. Alors na sima mikolo to mona VPM kana texte na ye asali texte kuna alobi boy o texte ya misato ya mibale alobi ba motion nyonso na kozoka wabi toutes les motions de censure ou de défiance votées contre le gouverneur de province invité à Kinshasa pour participation aux travaux de la conférence des gouverneurs pour la Liboso Yami Balé, consultation nationale initiée par le chef de l'État. Yami Sato, mission officielle, stop, les 3 critères qui ont prévalu naïe pour la Kolobake, ba motion nyon soana ezali nul et non avenu. Et les Nikolobani à se substituer dans la justice. Et à quoi ici la motion? Et puis à l'objet, jurisprudence et les alliés belés dans le niveau de la haute cour. En attendant, décision à haute cour pour la colande la cas par cas pour la vie que le gouvernement ça qui requête naï. Alors les concernés sont priés de rejoindre leurs postes respectifs. Sentiment patriotique. Signé Gilbert Kamkonde Malam. Ok. Wana sima wana na suka ya wana tozaki le jeudi le 3 février. Voilà, conférence des gouverneurs. Et c'est Sili. Voilà. Les 4 gouverneurs Azupe Telex Naï accueillis au niveau du ministère intérieur. Akutani na bakontikuna. Bah oui, on a concerné et c'est ngeli ozonga na mboka. Ah bon, si tel est le cas, le 5 comme biso zaka na vol moko. OK ndara mongala. Une fois par semaine. OK ndara lisala. Et ne lisala bumba. Pe ba konzo ya biso abazo sa makelele mingi. Bazo concourir te même pour la kobongisa ba compagnie za ebele aérodrome ya lisala, to aéroport ya lisala ezaka ya 2200 mètres. Ville de Lissala, avion Mobutu Banda Okitawana. Aérodrome ya Bumba, ils ont 1800 mètres. Bumba, ils ont le coup là, ils ont capitale économique de la province Nabiso. Kama kele là, ko le moula kabatu, ko tira kabaficelle, to ko bon sambokate. Gouverneur, a bengi na mboka kuna, muto atalaka makambo sécurité. Abi iyo, il y a pas de problème, tu peux rentrer. Wana bengi kuna, a bengi redok. Bato ba qui para makamba ko vendredi a ju vol naie vers 12 heures passées wana kitina noté communiquer mosusu eko sanini et ko atterrir papa communiquer nous a atterrir et lobby kolandisa mana communiquer à liboso d'ailleurs communiquer le baïque ba gouverneur ba concerner la motion et ça la censure de la défiance bazonga conseiller en matière de communication avec PMP a sali communiqué de presse moko et l'handicap mais à la surprise générale VPM a eu ça sous le candidat Moussous à l'obité la province est concernée Zagaka non bangi Maniema na Bazuele gouverneur azo kita lo nous kuna ba liboso la baki
toutes les provinces concernées. Tous les gouverneurs concernés. Tous les gouverneurs, écoute. Les concernés. C'est-à-dire pas tout bazaki concerné Makambuya, motion de défiance ou de censure. Alors, tout le monde a spécifié, alors, non, exemple, Maniema, Bazwele, na Norubangi. Raison à préciser. Alobi kaka apesi critère moko. Alobi oyo bazwaki invitation officielle. À quoi ici critère il y a conférence de gouverneur. À quoi ici il y a consultation nationale. Atiki kaka moko invitation officielle. Mais invitation pour y aller à la conférence il faut une invitation officielle. Pour y aller à la consultation nationale il faut donc Batouana bakesu ko induire en erreur. Gouverneur Akitibo lokola bango kuna na mboka bazwaki moi soki balingaki mubulu za na mboka te. Il fallait kaka bake na pied d'avion à tête considérer le quoi gouverneur te mais osa un élu provincial, un élu national et élu comme gouverneur. Donc ça notable hein tala likambo ningeye pour la mubulu te le quoi batu baye ko jouer belewa aucune disposition à sécurité ndeko alors qu'il y a bengaki déjà là-bas. Alors qu'il y a bengaki akuti ata mutu mongo te akuti kaka population ye beli bazuye babandi koya ba poussana ba muna barrière à la police ata mutu mongo te. Parce que nous avons un général là-bas à la police. Ati na mutaïb c'est non gouverneur n'est pas bon moyen le cas exact. Luka au changer dans la rien. Pas question de dialogue. Allez grenade lacrymogène. Allez massage. Ndé na zolo bano siko. Pour na pêcher ba image té. Ezana tata moko chauffeur ya gouverneur. Père de plusieurs enfants. Massage na gouverneur. Té baki na makolo. Ah baki na makolo. Le colo et massage bakati le colo. Voilà. Bande comme ça bazu ba balle. Abandonné à leur triste son net sur ba tu sais qui va balle réelle. Ba balle réelle. Net sur ba bande comme dans l'hôpital général à l'Isala abandonné. Gouverneur azan na kati ko batama. Abombani. Ça salom et bandi la l'Isala. Batunyo so za collaborateur gouverneur, gouverneur ndeko kutu na biso wawa amade bakalaki asali 3 jours na kaso asalaki nini kabatsoki kana na loyenge wana mabe na ye to mbeba na ye kokende bakeye bana mongala gouverneur azozonga na lisala mbeba ne yangwana il fallait pas le bakeye gouverneur azozonga na lisala be ya mbele sengo allez bakangi na kaso mais le bami que gouverneur kuna balingi était bato bakenda oyamba ba minoritaire population lingi était et ali misolo etc. solo ça bon to ça la 3e émission na pour ce élément no comment ndebi no bolobaka sans commentaire gouverneur a na base aza un élu provincial na Lisala un élu national na Bumba Nabumba a eu plus de 40 000 voix. Nalisala a eu plus de 20 000 voix. Donc au total, il a plus de 60 000 voix. Est-ce que Motandengo na zanga bato? Ako zanga bato te. Bato bayaki ebele. Bato kutu ndenge bayaki ti na pied d'avion. Yangwa na saki marche. Na bango babino okobata motuka na yote. Tozotambola ndena yo tito no tikolanda nanyo so wana sikoyo intérimaire à le bagine non yangana tozolo baboye nani abetaki masasi nani apesaki ordre babeta batu masasi qui sont les auteurs intellectuels banani yango bapesaki ordre wana banani yango ba exécutaki ordre wana ordre mabe pona nini be exécuter ya misato ba munition ya mboka babeti yango population o bazali tala elo mona maboko te menu ya misato bato wana baza na hôpital lelo ata aide moko te aucun membre ya gouvernement oyo mama oyo sole azokamba bake même kotala bango mama sole wana banda komi kaka ko suspendre
a suspendre 25 collaborateurs il y a gouverneur. Suspension. Mais à bouger équipe gouvernementale. Azu bato mosusu bakomi koya kosala mosala wana sans document ya nomination. Na place à ba ministre. Na place à ba membre ya cabinet. Okay. Ya gouvernorat. Ah bien, il y a au comme assistant à ngai sans document. Parce que ça a pouvoir wana te. Il y a renommé. Elle ne peut pas prendre un arrêté. À cause d'arrêter te. Azu ba comme ko remplacer bat. Aux collaborateurs gouverneurs suspension. Azu peut ça même ba suspension indéterminée. Droit administratif en gros, l'essentiel du droit administratif. Suspension est le 4 mois. Mais là je peux ça ba suspension indéterminée de coup. Ça c'est la jungle. Désordre aux akuna et maman on a sale. C'est tout à fait normal à ça désordre pas battre à outil dans désordre. Normalement. Aouti na cafouillage, nomination à cafouillage, nomination à désordre. Namibeko intérêt mais sengeli ça la combien de temps? Na texte oyo ya VP oyo tchaki mamana alobi ako assumer fonction wana ako expédier l'affaire courante jusqu'à ce que CENI a organisé élection à gouverneur na vice-gouverneur. Mais na niveau ya cour requête il y a vice-gouverneur Ezali, là nous courons ba statut en côté. Il y a gouverneur P Ezali. Mais il y a qu'un sous na lisala président assemblée provinciale. Asali li supulu na ye. Alobi bango ye ayebi kaka ani on a plénière. Te asali on a ba journaliste abi ye ayebi kaka mama Sole. Ayoka ki ke cour constitutionnel ba ni ba statuer sur la requête ya vice-gouverneur. Ce qui va statuer en haut, va pesi vice-gouverneur raison, vice-gouverneur ata zongi à cause de la nasse, ya maman wana Soli. Père Alobi, bango ba kombimate que bazonga po ba fundi gouverneur, ba fundi vice-gouverneur, ba fundi na ministre ou gouverneur atiré intérim, ba fundi bango na cour de cassation. Zola. Le gars au fond de la cour de cassation, hein? Mais non, même le procureur ou après la cour de cassation, à côté là, opportunité ou inopportunité, il y a poursuite, mais binomo bon naloba binomo côté gouverneur on a batona yo bakitaki sur place na mongala oyo bazwaki bongo masasi binomo fundité parce que vous avez décrié wa baba saki ma ben nani apesi ordre binomo fundité boyo ba nani apesi ordre batu bafundi ezali bana ya mongala. Okay. Il y a une structure là, une structure civile. La société civile va porter plainte. Ba commanditaire, il y a bateau ba beti masasi. Ba auteur intellectuel, na ba auteur matériel, ba rozala poursuivi. Ndenge tozolo ba plainte ça déjà. Est-ce que vous connaissez mon VPM pour me dire que bateau ya mongala wana ba induire en erreur. Makambo nyonso ezali kola mesa na ye mikanda nyonso ezali kola mesa na ye mais lokola azolanda ndeko wana ndeko botakile oyo ezotanga kombo wana ngala yokaki epa na bino po ye ndeko wana ayebisa ete ye nde le roi de la mongala akolongola moto ndenge alingi akotia moto ndenge alingi akobimisa misolo na ye $50,000 $50 millions atiango en jeu po alongola moto to atia moto mosusu yango wana azo a induire VPM en erreur. Pe erreur wana le ko le humeli et comme à faute. Ce que erreur humeli mingi comme à faute. Donc ndenge toza su awa to ko ina kaya violation ya mibeko ya mboka. Donc plainte ezali Nicolas Zoya justice ils a déjà saisi. Président de l'Assemblée, na bureau de l'Assemblée nationale, baza saisi. Bureau ko fundi de bango. To fundi bateau wa beti la tumasasi. OK. Au fond du moto, au salaire intérim, d'une manière frauduleuse. Peut te fonder pour azo suspendre bateau. Te fonder bango pour et loko bango ba ça tu vois et ça li crime. Ba dissiper ba massacre minutieux. Ba désobéir na mibeko ya discipline ya la police. Ndeko en tout cas parce que dossier à molai tu éviter l'objet comme ndenge nini ceux qui vont répondre ndenge nini à niveau ya bazuzi yango moni pona lelo parce que
tout ça na série et dossier mongala bandeko pe mususu parce que ezo toka na manière mais ko toka na sudu bange ko toka tokozela bato mususu pe baya bato pe bazali na son contraire na marama mongala bon soki bo moni boko ya boye pour la biso au moni mobego likonjo eso lolenge ya makambo esalami kuna biso toujours ba ensemble wana bakangango ba soki ba suspendre ba activité la ngata pendant 6 mois les anticonstitutionnels de ezalia poto moni sali mara une fois wa bato ba bien te les anticonstitutionnels ezalia wa ndeko na ngai ezali ezali siko gouvernement comme un roi comment ça la boy comme nana composé comme un roi te c'est-à-dire ceux qui crise persistante entre assemblée exécutif na législatif président de la République a consulté Assemblée nationale a consulté Sénat ba ko longola gouverneur. OK. Ce qui peut batali côté Assemblée mbebe zali a ça la consultation pe a ko kanga Assemblée wana kangia ngo ba organiser l'élection soit côté gouverneur pe ko ça ndenge moko pe ba organiser l'élection mususu. Donc lokola ngezate lokola lokola lobi za boza na po yo moto mibeko ko sate opesa kaka soki za article nini bato baki otanga na ndako pamba te ngonga ebelemi oyo bapesa kibiso na badi ete soki atangi yango nde tokokuta na lisusu na numéro mususu pona mongala te na numéro tozali ko ya wana tokosenga ete tokosenga nini tokosenga que ba image par exemple article 198 otanga ngomba parce que réalisateur otanga nga lorsqu'une crise politique grave et persistante menace d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le président de la République peut, par une ordonnance délibérée en Conseil des ministres et après concertation avec le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, relever de ses fonctions le gouverneur d'une province. Dans ce cas, la commission électorale nationale indépendante organise l'élection du nouveau gouverneur dans un délai de 30 jours. Ça c'est pour le gouverneur. Ça c'est pour le gouverneur. Donc la même disposition est aussi considérable pour l'Assemblée provinciale. Yango, na 197 pour l'Assemblée. Lorsqu'une crise politique grave et persistante menace d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le président de la République peut, par une ordonnance délibérée en Conseil des ministres et après concertation avec le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, dissoudre l'Assemblée provinciale. Dans ce cas, la Commission électorale nationale indépendante organise les élections provinciales dans un délai de 60 jours à compter de la dissolution de cette Assemblée. Donc, à compter de la dissolution. Donc, bato batanga na article 197 il y a constitution pour na Italie dissolution il y a assemblée provinciale batanga na article 198 pour na Italie kokoisa gouverneur totonde botoni mwana mboka en tout cas dossier ozali makasi mingi ezape ko fungola bato mususu mémoire parce que bamsu ba barate neti makambo asuko yo en tout cas boye barake président pe soki a sololi na conseil de ministres na concertation pe na bureau ya Sénat na bureau ya Assemblée nationale bakoki bongo pe ko poisa Assemblée nationale pour être senior pour organiser Assemblée provinciale pardon pour être senior pour organiser ba élection mosusu ko katseli ko za ba 5 ans ko ça n'importe quoi pour ça bino le côté te so pe ko ça pe mabe crise des ali mingi entre exécutif na législatif bokoki pe ko koya yango pe ezeko applicable pe pour na gouverner okoki pe ko koya ko kanisa te ke nga yawa ba ko soutenir nga tekeba mibeko ezali état de droit esengeli biso nyonso tozala ndenge moko liboso ya mibeko. Merci na Maïka Mwaka, merci na Kupa Bola, merci na Freddy Tankidi oyo basalisa biso pona émission lelo oyo yambaki bongo maître Didier Kimbumbu moko ya bana mongala oyo babundaka pona
etamboli malamu ya province na bango lelo ayaki bongo po amanyola atanda situation oza koleka na Mongala et si te ndenge situation ko évoluer ndenge pa kozongela biso awa po ete akoka bongo pesa bino manso za koleka na pole boboto o mabota.